Binondeko Papa Yugans Sumbu na mokolo mwalelo depuis Lisbonne awa na mboka ya Portugal esika tokutami. Eh bien batata pe babama mingi katena bino à travers ba image sur bomoni maman conseillère générale maman Marimouilou Diangenda Kina oyo mingi siboyebi pe ba mususu mbala liboso bokomona ye. Eh bien maman Mbote Papa Yugans. Matondo mingi nde ya kosolola encore une fois na mokolo mwalelo. Maman okomi mokolo nini na mboka Portugal? Nakomaki mokolo ya lobi vendredi na pokwa. Na pokwa ya lobi na utaki na Paris. Oui, c'est vrai, avion ezaki retardé pendant 2 heures tozelaki pambate brouillard ezaki makasi na Lisbonne. Donc moyen to décoller zalaki te yango attente wana esalamaki mulayi. Maman, est-ce que tokoki koyeba ntina nini ya mobembo ya mokolo mwalelo na mboka Portugal parce que toyebaki le 25 mai tozalaki na yo awa fete monene et lelo ozongeli bango ezali après le 25 mbala liboso lisusu ozongi awa na Portugal? Oui, esalika mwa mikolo ebele nakomi awa te. Tout à fait. Mais lelo ya solo mobembo nanga eza na ntina mosusu. Yo moko Papa Yugans oyebi ke tozosala musée. Musée ezosalema na mboka Nkamba. Alors biloko esombamaki tout ce qui est porte, fenêtre et consort. Nazalaka koyoka musala ezali awa biloko ezosalema mais nazwaki occasion komona yango te. Alors biloko wana papa bandaki kozela yango depuis le chef spirituel. Asengaki totinda biloko wana ekende. Mais ya solo natina makoki yo moko yebi Europe ezalaki mobilisé po ete biso tosala musala wana po totinda biloko wana ekoka kokende. Yango nde lobi ntango nakomaki kaka directement nakei kuna na usine po natala biloko yango nakende ko me rendre compte nga moko po ete pe na mema sango parce que yo moko yebi makambo ezalaka makambo ya confiance. Tout à fait. Tango mama kendeki amoni biloko yango etango na ko sensibiliser na bandi na tango na toko kosala musala kitoko po tosilisa nyongo ya muki etikali na biso pour la grande partie des gens sepesami etikali na yango mingi te donc yango na but à voyage nanga na yaki yango wana. Est-ce que maman omoni biloko yango eza déjà prêt pour être embarqué? Oui, na moni yango c'est vraiment prêt. Biloko la majorité biloko eza déjà emballé. Donc etikali kaka mukie oyo ezali ba ko emballé et puis na fi mwa nyongo mukie etikali na biso. Je crois avant fin janvier biloko na fo kende déjà na mboka. D'accord. Est-ce que maman tokoki koyeba maintenant que aux alliés en mboka Portugal cet après-midi programme nini oyo bongisi pona bana na yo a mboka Portugal? Merci beaucoup papa. Ben lelo après-midi toyo kanaki po ete nakoka kokende na paroisse po mutu nyonso na posa na ngai aya lelo tosolola tokutana parce que lobe eza mokolo ya yenga. Donc lelo nde naza kokende tout à l'heure na paroisse po tokutana na bandeko oyo baza na besoin na ngai po tosolola na bango. Oui maman, lobi ezali mokolo na yenga, est-ce qu'il y a un programme spécial oyo ezali prévu pour la présence na yo a na mboka Portugal? Oui, Papa Yugans est tombé le 23 décembre ango, où il y a date historique. Bon, toyebi pété makambu et toyebi pété le 23 décembre il y a année nini, toyebi té mais hasard sali que écoutangai awa na Portugal. Lobi tozana musala munene papa. Tozana ntsinsani pona justement tozwa mbongo oyo tokozwa tokende ko verser. Enfin ngai te mais bato basaka musala wana bata commission bakende ko verser mbongo wana po ete biloko nyonso to ekangama ekoko kende na mboka. Donc lobi toza vraiment na musala munene. Hier tant on a komaki lokwa to yaki kuna paroisse na mekaki ko sensibiliser bandimi po ete vraiment lobi musala kitoko salema po pe papa sepela.
Est-ce que maman okoki kopesa mwa moke aperçu général ya lingomba awa na kati na mikili mia poto na matali misala ndenge yango ezali kosalema poids na yo yo moto ofandi na biso awa comment ozali komona mobilisation tout au long ya mosala oyo esalemi ya mise? Oui, papa Yugens. Oui, c'est vrai, papa. Natamboli. Mais présence nanga, ils ont une importance na yango. Donc, nazape na technique nango na sali sila musala. Na tango nazali, en tout cas musala eko makandenge mususu. Ya solo pena ya molimo peza kanakati na ya nyonso. Sensibilisation eza makasi po batu nyonso en Europe ba mipesi. Surtout na paroisse onga na fandi ya Saint-Ouen, vraiment musala ezali ko salema. Po mutu nyonso ayebike musée wana ezanda kwa bilaka, donc tozali ko zela yango biso nyonso. Sensibilisation ezali makasi et ndenge na lobika présence nanga esalaka mingi. Na tango na komi esika en tout cas atambongo yango obombaki yango wapi ekobima po naza na technique na ngai. Oui, papa Yugens. Ya solo batata pe ba mama tokokanga mama tango molai te parce que programme na biso ezali ete tokende na paroisse kuna na appellation esika bazali kozela mama po ete toyebi ete azali na mokumba ya matali kaka ya bonzoto te mais makambo ya milimo ezali oyo esengeli akokopesa bilei na bana papa Simoki Mbango nyonso bazali na mposa ya komela pe kolia mai ezali ya bokonzi bwa Nzambe. Eh bien maman tokomi na suka parce que tango ezali nango molai penza te ezali juste mwa liloba moko oyo tosengaki mpona ekoka kointroduire mwa moke séjour na yo awa tokozala na tango ete tous les jours tokozala awa mwa liloba ekozanga te pona kopesa un peu aperçu général na suka ya séjour na yo pe mosala oyo yo oye kosala. Mena ngonga oyo bana papa Simoki Mbango nyonso bazali kolanda yo liloba nini kopesa bango parce que toza kokota penza na date ya le 23 décembre mais bana Portugal vraiment bazui likabo yango po ete bazala na yo mais bayeba kolanda yo tout à l'heure liloba nini opesi pona bango? Oui, papa, pona date ya le 23 décembre ndenge pesamela kibiso. Normalement na mwana papa Simoki Mbango faut azala kaka kati na mabondeli. Quel que soit likambo yango eza ndenge nini tango bapesi biso yango biso bato tozwi yango likambo liboso kosala ezali mabondeli etoluka to bazali kosenga biso totambola malamu pamba te soki toza bana na bolingo te ekozala na biso pasi. Donc nyonso ezali koleka kati na mokili na biso bongi kaka tozala na mabondeli mingi koloba ezali te pamba te ndenge baloba na français un homme averti en vaut deux. Biso baza ko avertir biso na makambo ebele oyo ezali koya lobi kuna kita nous to profiter na occasion wana tomi petola tozala bana na mabondeli po ete quel que soit vague yango toyebi te ndenge nini koyela ezala ya mabe biso tokoko banga te po toza na Nzambe na biso asa prévenir biso malamu totambola kitoko tozala bomoko likanisi moko po ete misalo mpe bazali kosenga biso tango toza kosala ngo na bolingo ekowumela te misala na biso ekosila mpe Nzambe akozanga kosepelisa biso te. Sino te koyana nga ndenge nalobi kaka nayaki na Portugal papa azali au courant ayebi ke nazali awa pe aza kozela pe musala ekosalema lobi et dans toutes les paroisses d'Europe pamba te biso nyonso fo totia maboko po ete tokokisa likambo yango ndenge nalobi tokokisa likambo yango po ete biloko wana ekoka kozala chemine ntina kati ya nkamba. Merci mingi mama totondi obotondi na mwa liloba moko mibale o epesami pona biso panso. J'espère bien que tolandi avec calme nyonso maye mama conseillère direct à Pesi biso depuis Lisbonne à Mboka ya Portugal.